Donc, nana le baka boé par rapport à anniversaire. Ma bien que ça moutonnios tout est. Attends la libala va ça la sélection. Na bien que ça monde entier té. Pour gagner na yeba na monde entier. Non 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 non. Non ça la moi sélection moi quelques copines nanga, moi quelques amis. Quelques amis nanga, ya fête nanga. Et ça te que on a bien que ça te que na linga bango té non. Ba tout nyonso to ya groupe océan. Ya te kama ba yebi théâtre mba moko non, ba la kisa bango pe. So bon tonga c'est que faut pas continuer sur tonga. Faut pas continuer ton ba tonga na zo avancer. Ba tonga na OK kaliboso, ba tonga na ra vie bien, na OK de bien, kamite pe no bala, ba tikara bon ba célibataire. Donc mon ité que ba célibataire na bango. Donc il on le baka to se protéger na vie to ça la bien. To lingana. To tika ba connerie. To tika ba salije, to tika ko fingana parce que to le cannabis. Biso to ku fana biso to le cannabis muto a danger da nzambe na courant. Eza problème té moi sinon tout face à cas propre. Bon bango mbalobi ke faut de tebele nana ngwa cha faut de tebele. Bonjour, bonsoir. En tout cas, naba bino nyonso. Bonjour, bonsoir. Naba vrai nabiso. Naba oyo bino bolela biso. En tout cas, bonjour, bonsoir. Na ba fan nabiso nyonso ya Nomi Barcelone TV. En tout cas, kande bino bolela biso, kande biso petolela bino. Et c'est bel et bien votre humble servante grâce à l'utama autre madi madera maîtresse. La maîtresse na bango kande nazalaka kande na betela bino disolo lelo kande ndo mesana biso kolanda kande biso pena toyaka. En tout cas là j'ai dit merci beaucoup à mon caméraman en tout cas Michel Nanga Michel Mbumba en tout cas Bogar Mokobo et merci à Mami, maman des mamans, en tout cas, Nomi Barcelone, et moi, ça pembe souka canon à moi si. En tout cas, merci beaucoup à toi. Lelo, il s'agit bien de Moutoumrobo. En tout cas, Abi, il est en bas finga katan ya sepelaka. Il est en bas chola katan ya loba. Alobi mouto ya zanga ko finga. En tout cas, c'est quand a succès. Et il s'agit bien de princesse, en tout cas princesse Illustar, hein? Princesse Illustar, wa sala bino bien oyo asepeli sakabino le lotozonge lié lisusu après anniversaire. Princesse, bonjour. Bonjour. Bien habillée, hein? Merci beaucoup. Ah. So balo bano bongonde nini? Wabi soni non. Ah, muntu lati makasi, mona kiyoto kolata makasi. Bon de bandimba batu. Bandimba batu ten. Balinga tata mbaluka basane mbele. Tola tabarafia. Maman. Bonjour, ma fan tu es la princesse du trône, autrement dit Illustar la tortura. Bonjour Nabino tout bolinga ngana ba wo insulta ngana linga bino na ba wo bo commenter ba n'importe quoi na lova bino ya trop donc bonjour Nabino, bonsoir ba total son na pourquoi donc voilà. Na linga bino. Bon anniversaire. Elle est bien malgré l'insulte, c'est le cas non bien. Elle est très bien. Merci beaucoup à toi, ma soeur chérie, MGMG30 de Master Voice depuis France. Il y a Igor Balou. Merci, ma grande soeur chérie. Donc voilà, elle est très bien. J'espère que Monaki va faire Monaki. Donc elle est non bien. Parce que tout le monde est abo na kananga uja na banda mama bisa botaka na 15 ans na finga tena na tula. Mais na vanda kana mama toya bato sika bato ba finga ka sika bato ba tolaka. Donc ngai nakangisika nyonso ya mabene ba malamu nyonso balobaki yo moni na membeli na ngayo. Donc tenir ngande rigueur te. Ngai ya batu te ngana na ngaka mwana batamukie donc tenir nga rigueur te princesse. Tunani to tonga entre temps. Ngana pousa ni ndesko pona linga ko tonga boni ko tonga na linga ko tonga batu nyonso bayoka te. Princesse ba bien. 25 ans na princesse ya lokuta. Na kota la pena princesse bo pena âge ne 25 ans na akosi bato et à lokuta kasi bon ba meme nga 9 mois bakene nga maternité bobo ya âge nga comment est-ce que nga na posa kana leka na TV pona kosa nga na trop ba émission té na trop fan émission té tu sais ero leka na émission faut un objectif nini oloba faut na news moko yo PC là mingi vraiment leka na moka n'importe quoi alala la muki a sepel na ba mo na TV aleki ne habité non c'est là-bas cette émission na fingae aleki ne kasali sujet mo boye ya ba mikie moni bato batala biso baza ba mikete ba mikolo faut to respecter bango to pesa bango valeur parce que bon on dit basala biso ba fanatique faut bazala car na ba finga wana faut bazala pour baza important
namoni totikala sikoyo baconnerie ovandi na yo lamuki obi te lelo nasombi kola nanga sika fona leka na émission internet koyeba ngai c'est pas du tout bien eza bien te lokwa nga age nanga so oboya yango voilà bon moni boyeba parce que nga alobi age nanga natikala ko publier age nanga te na bitin lokwa à 25 ans nanga fona na célébrer ngo na lakisa ngo na monde oyo amoni andimi pa moni aboya boyini pour la moi ba finginga mukolo we je sais pas so opesa nga 30 ans so moni nga mama 45 ans donc ça n'engage que vous donc voilà nga la lobi ka age nanga oyo linga lingi pa lingi ta boy parce que non comme on a ko lingi sabino age nanga na makasti donc bino moni boyeba ni bo sala. Après cela, princesse, naïbi ke oyebani na bato ebili. Yo moko nondo ozanon actrice et comédienne et célèbre. Naïbi te mutuni na obeta di solo ki ayebi illustrate ayebi princesse te eza lokuta. Et parmi pena na yeba invité na onde na monaki. Nde to sala ki osala tirage au sort. Obendi ba invité mususu baya ba musubaya te po na ndenge pena na emoni oyebani ne tuluku ya saki ya bana basi nyos basala théâtre mais na ba oya yo pena boka ba pembeni parce que na yebi ke mutu na mutaka na ba oya ye na ba oya yo na mona kaka baksa après baksa na mona ka mo ba mi balé misato et pourquoi ça la sélection ya atana feta libala basala ka sélection wolo Moni, elle bien ça c'est pas première dame na pesi mbote mama ni maman Olive Lembe me respect atika bisote maman na biso maman sociale. Atika bisote. Ah oui atika bisote azala ka. Atiki bisote mwa botika okosele makambo. Maman zala kana biso matanga zaka na biso. Na pasi na bisengo zaka na biso. Mais bo kamata bo finge na internet. Botika maman bato avana e. Olingo pote ba buzo ba moza mutuna makolo. Moni. Biso ne buzo ba. Ah bon? Maman lembibi non. Tenga maman leminga te sika ba misusu wani na yebi ba kombo na bango te. Donc na le baka boye par rapport à anniversaire, ba bengi sa mutu nyos tuté. Ata na libala basala ka sélection. Na bengi sa monde entier te. Pongani na yebani na monde entier. Non. Na sala ka moi sélection moi quelques copines nanga, moi quelques amis. Quelques ba minanga, ba ya fête nanga. Ezate ke ba na bengi sa te ke na linga bango te. Non. Misupi bazwe contre-temps, na bengi se ba coquette, bazaki ba Coquette, Marina, Davina, bada groupe Nabiso, il y avait 12, Chief Kanto, bada qui na spectacle, bazo contre-temps. Moni, misu na bengi qui peut ba ya quitter. Et ça te que ba boy, et là qui que était na ni anniversaire na nge tomba qui ke bazana musala. Tu sais musala biso to sala lokwa ba soda. Atanga pe ba pesa nga jour à samedi parce que ba bi ke anniversaire na ba tike ngai. Mais lundi na tourner mba moko. Bazela écouter que na zo repos, poza ngo libala te. Tu as élèves à reporter na tourner qui vont l'accès musa nangeza musa nanga izate ke na sélectionner na bengisi oyo na linga kaite non nga kabula tenga za na sosa mutu nyonso to bien na zana mutu nyonso to bien ba yebi ba yebi te bozaka bongo wana déjà olobi na vérité parce que na bi mutu mote na yokai alobi ke ngana princesse simbate là na lina tout na princesse vraiment na que beti li solo mo groupe na bino et ozala rapena soux mo isiko bimela do ba pasteur ba le père spirituel na père spirituel yo posa na père o abimisa yo pour mutai ba idustar monde entier mon stebi ke père na c'est V12 kwa Nzambi na pesa mbote papa en direct de Bruxelles V12 kwa Nzambi maman Karine Pala il pas dakati à Bruxelles ba bisous donc voilà président na V12 parce que président na V12 baba V12 tem tabi misayo to lo baba basolo batu ba tongo ba tu na bino ya V12 ya groupe Océan na tanga langa kombote entre parenthèses balobi nini yo princesse pena na groupe Océan kutu ba na mona de lo kasala te pour ba pesa ke ba maloba nyonso mais koka mwande nini à ta vision princesse à comment pe wow célèbre mais est normal hein. Et c'est normal parce qu'il y a un théâtre. Donc, il y a une école pour nous apprendre. Il y a un cours moi français pour apprendre français encore, non? Il y a un anglais pour nous anglais, pour nous habiter. Il y a un groupe océan, il y a un groupe océan, il y a un théâtre depuis bon mois. Il y a un théâtre et la musique. Il y a une église, il y a une fête, il y a une bina, il y a une artiste, artiste et comédien, il y a une chanteuse. Il chanteuse, il y a une danseuse. Oui, bien. Naïma n'a pas grave, mais naïma n'a parce que n'a pas une église. Le baraque, bah répéter des alatés au moni, moment répéter, moni répétition eza et là au moins école sera encore star, école sera artiste, donc voilà, on a ce qu'on a ça là, on peut dire na ça là, na qu'on a ces bases trop na théâtre moni, eza bongo. Voilà, groupe n'a pas le bani qui on a yeba quitté, c'est normal, papa n'a pas vu azonga nul.
nayebaki même pas ndenge batelema na scène nayeba même pas ndenge balobaka sur scène ye azwi aforme ngai bato nyonso to baya bagroupe océan baya te kama bango bayebi théâtre mbala moko no balakisa bango mpe so bango baotongaka seke faut bacontinue soki otongaka faut bacontinue otonga bango baotonganga nazo avance baotonganga naokeka liboso baotonganga naaka vie bien naokende bien kami te mpe na obala bo baotikalaka bongo bacélibataire donc omoni teke balekisa bata na bango nga bapesa nga d'ailleurs conseil epai ye moko président na nga mpe duza tala nga ana poto ayebi ki ye princesse ayebi mwana na nga azopesa makambo ye abenga nga so amoni elo mo eleki na internet esepelisi ete directement abenga nga tu sais internet balingaka kozwa mabe omoni mabe mpasi olobi mabe bazwi basali yango mo bavideo ya mike mike bango mopiblie yango na page la mama na les news des stars bango mopiblie yango mais mpasi olobi bolamu bozwa yango te yo osalaka gafe yo komaka elo mo mabe niveau bazwa elo wana baotyango bakoensekle yango nde bakopiblie yango congolaise alingaka ndeko na ye te tolingani te balingi ka malheur balingi ka mabe na biso bolinga biso toza vivante boye toza vivant omoni soki bolinga biso tokufa mwana princesse nanga taserke nalingaka ye makasi olinganga te ofinganga okritikanga na tia choko naka bien te monoko monene naka kitoko te na kuba na kemba siko nakoti na serke okolelanga pourquoi seka fo lelanga te fo tiane musique obino loba akufa na ye kutu ayaka mpe mabe na théâtre omoni nga mo bato nyonso to balinganga te mokolo akufa bolela bino nga te kasi mai miso eki te belenge lakisaki donc alinga yo te asala tellement mabe ebele bamokanisa akeye faki nasoyisa na ngai ye donc diti arafati yo akufi ti bato batie na baprofil na bao bayebi ye te lokola nga na oloba vrai diti arafati natikala koyeba ye te nayebi ata nzembu na ye te na oyeba ye kaka kufi ke dj mo boya azalaka na nani na Côte d'Ivoire nayebaka ye te mais mingi basali baironique hypocrisie oyebi ye te directement photo ya profil otie ye etombaka mpe asala na biso mindondo akufaka osanti ke didi arafat oyebi ye ka na kombo mais mindondo asepelisaka oyo otalaka batéâtre na ye oyo koposte ata na bastati oyo korendre yo hommage congolaise aza na baloba nini aza na comment babenga yango nini babenga yango nini onzambe bino bato ya français eza nini complexe moko Congolais complexe moko je te dis ye place ka mundela akufi pasi yo ke matanga place muninga le congolaise akufi oya te oya je bakokundola tamba talon atie chou rouge na ye atie limette na ye bien akei na ye ki matanga mais parce que babi mutu wana yebana ki mutu wana kingani star kingani aka balobaka donc kokufa kuta esila te mama ya kidai pa bango kolala matanga on sentit que complexe moza ba congolaise donc je sais pas mais il faut changer hein. Là, je dis merci à mon daddy, en tout cas, et RK Mouchanga, Champions League. Merci à toi, papa, et merci pour nos conseils. Merci pour nos questions. En tout cas, Soyote, en tout cas, la princesse, il était comment? Princesse, Nalina Tuna, Elo Moko. Au lobby, no bien, que pota maman Bouzoba, bakota maman na babuzoba na bango, babuzoba, ça, tout le monde entre parenthèses, c'est ça, parce que binonos bana maman za na bana na ye oyo akotisa na me bandeko na bino basali soni moko boye Ariashu na baby baweleli bon bazowelela mobali Mike oyo esali ke bakotisa na mama na buzoba wana oyo esali ke mpe mbonde tolobaki maman ase retiré. Pour ça, biyo moyebi ke bino na bino bokabwani bamisu bake pona Ariashu bamisu batika li pona baby. Oh, je te jure. Babi surtout ba oya Top Vision. Ndepe na bango pe batu bakaboli bien. Top Vision me manga papa bato. Na pesi mbote mon producteur, mon manager Top Vision Yves Lubamba. Bisous à toi et puis bisous à Raissa. Babi page na biso Top Vision parce que publier biso ba star na bango. En tout cas, ma lobi na bien ngote. Babi bino penande Top Vision de bakaboli. Top Vision boké pour moto moko boye. Côté moto mususu do bokaboni. Top Vision bolongo la Top Vision na makambo wana. Bolongo la kina makambo wana. Mo ba konri wana. Ya zalaka ni wana te. Top Vision tinda ni mutu te. Top Vision dani ka producteur moko ya na ekaka, aya na ye apesi biso forme quoi. Monde ba lisusu, poto yebana na biso pe déjà. Aya bakisa en plus, tout ka kina buzoba. Top misela buzoba mambolo ba collègue na nga ba sœur na ngai. En tout cas
natikala otala yango te et bakoti siko mama na buzoba wana pourquoi mama atukanga esanga monoko kilo kotanga makambo olingo tuna nga na répondre yango te parce que nayebi yango te mama moninga na nga te mpona vanda na émission bona tanga kombo na ye je peux pas ya tosota ngo rapona ni tuna nini lakisi ke mwana abanga makambo azali moto pena abanga makambo azana princesse un jour oza mwasi tu es très belle malgré tika bango bafinga ko nga na kananga nalinga na nga yo même si na mona on a sans beauté na mona yo na beauté c'est pas seulement que na lobi yango mpona nani o ya solo yo viré là mama e vina nga banya choba mbeta e wolo e yesu o vina nga mambeta donc pourquoi je dis ça un jour mobali mo bwako taper quelque part akobima ne pekara na RDC akobima libanda ayepe na su bambongo na ba paquet na ebele atiengo abi nana posa okoma mwasi nanga ozala mama ya bana nanga otika siko nyonso otiki théâtre otiki nyonso ofai na ndaku nanga po bando bokola ka bana nanga avenir ya bana nanga esili est-ce que ekozala peu possible? Je salue d'abord my triple one ma copine nikinga c'est triple N bobi c'est-à-dire soza posa ba biloko ya kine bobi nulle part ailleurs FBT misalande nikinga c'est triple N master nanga ma copine ma privée ma patronne elle est tout pour moi donc voilà na mona fille malamu le roi yote quoi et ma Gigi Taylor la métio la ma copine en direct de Canada ya pembe bazi wapi na kokati omi question pese otoninga tinga sote katani ya tozongi sango parce que ben tu sais l'amour est dans mon bongo te bolingo est naturel princesse du trône ils étaient kembali moko ya teba paquet princesse du trône déjà père Azana est déjà père Azali ani mutu pamba mutu normal princesse du trône a la fille moi en vieilleté princesse du trône a linga mobali ka te pona ba millions non donc muso ko zapena ba millions na teba paquet pe simbi na ngoti pour ba tchaka pe déjà mais simba na ngoti parce que princesse du trône mo rana ba vie na ye au senti que bato ba soutenir la princesse du trône so balu ko tele au moni ye moko le tout puissant papi le roi carte illimitée bilanga héros $3000 c'est quoi premier ministre José Ndombele showman Junior Mosoko prêtre les qui a boss à boss na radana ba boss au vandi moi 5 C et moi 5000 et RB Fondation Roger Bandwa en direct de Kenya vient ngai Roger Bandwa en direct de Kenya donc voilà au vandi d'abo moi 1000 moi ninié donc naro envie bon comment fondé ni rambali moi ya patron non je ne pense non, pas c'est seulement que pendant tout tu peux laisser hein au tiki pe théâtre au vandi piananda ko boko la bana ah ben je suis prête hein ben je suis prête parce que il est là déjà il est là déjà donc papa bana nanga déjà zali na ye ah tiki ça yo et ça façon to solati façon to sonam bana nanga le père de mes enfants mon amour je l'aime trop donc voilà. Ah, tu as le père de mes enfants, ça a combattu. Comment est le père de mes enfants? Je suis ah, ok. On a ça la vie, on a la distraction. Il y a des gens qui ont été azani muta théâtre, tu as star, tu as loroté, na beta news ni a comme un musicien, Tony, je sais pas. Donc voilà, azana est déjà bolingo za pona bon côté, mais princesse du trône so que libale, pour libale za nango déjà. So princesse du trône na Bali non sona mbani nanga. Ceux qui ont comme une occupation ou ça qui n'a pas la ressource na santé donc continuer en ce moment mobile nanga ka ndi zalara eza bongo te jogo mboko yo Amos Kabeya jogo mboka ya jogo boga Amos Kabeya ok et na lingi na tuno elokomo et ça la passe ya tango bino na bino nyonso bosana musala moko ya na bandeko ba grande sœur oyo kuta ba grand frère oyo mona ba collègue bo bana bango nzela moko et maintenant lelo moko na kati na bino Ernest a telemi po abando finga et le koni ça tu sais pourquoi quand je dis ça et ça la passe na mona babwa keli sœur na bino ou peut-être à cause de la sœur pas non peut-être à cause de la maman et puis la troisième basu pourquoi et na bino bata théâtre et bandaka boko finga na Ernest a telemi boye abando finga matuza abando chrétien bino nyonso asangisa bino nyonso asangisi bino penza il était comment tu asangisa bino abando finga ka yango nande créer ba problème ezala kandeni et ça manon ndeni tu sais na répondre non par rapport à ma mepela et ça lenga pasi comme on a na bamba subongo mais tout là qui na na avant matange bima ya Solange tout là qui na lemba na mona ki ya bonne santé tout là qui na ba Nicole a roseka là qui na bien et
ba moka ba publier likolo vimbi mbasu boye mbasu banda ki jour ya babimisa ebembe ya Solange. Ah bon? Ouais. Ah. Donc voilà. Toki ko baloba nini? Toki ko loba te ke batu basali batu théâtre et puis voilà. Tout ce que boka la batu théâtre. Tu sais, etambol na biso to e bande ni to tambola na vie. Hein? Na comment? Na kangi na batu bandoki te et puis na zo expliquer par rapport à il y a question na yo. Total la vie na biso ni to tambola bien tout ça na mabete, to éviter ba problème parce que tu sais pas dans la vie. Omoni oko sanga mabe mo be na kangi la okande. OK na ope okomi na ope likolo okomi grand star OK nda kena na yo. Na otalo na TVN mo boy na ko solo pe mabeti. Tellement le baka ba théâtre balingana te c'est kana théâtre. Em so wuti pe malade na o place mususu, em so pe mutu musu asali o mabe, em so pe na nzela. Omoni mingi balokota malade na nzela, mai mo aboka keza malade na yote. O tambolo nyati ba mai ya nzela boye ezwi yo. Omoni dans ilo na lobaka to se protéger na vie to sala bien, to lingana. To tika ba connerie, to tika ba salije, to tika ko fingana parce que to leka na biso. Biso to kufa na biso to leka na biso muto a danger dara nzambe na courant. Pour so courir yo a okufimba moko. So nzambe balonga ka pe ma mukio to pe ma oyo. To ko na biso mba moko donc to lingana, to zana na bolingo. To tika buzo ba mwezanga mutuna makolo, to tika mo ba jalousie mo pona basket Adidas, pona Balenciaga, pona kabelo milayo o mandelo pona kabelo. Ah, ya ba lo bani ba Nigérienne baleka biso. Parce que bango ba osa musala donc voilà ba osala ba comparaison mo eza bien quoi eza ya scène eza te que na vie normale mais biso to komisa ngo ya vie normale boy et ya sombi ketche azelanga no yana nani limousine. Pourquoi tout ça? Son de on a kili boso fo betele maboko ba bazalaka ba so na fonti site ba zela fonti chaîne ba zela ngape na osala kingani TV. Est-ce que ya Barcelone ndenge kende? Est-ce que ya yo pe kende bongo? Baba ça 3 mois baka na 2 abonnés. Oh, ti ba s'abonner, ti ba comme au foot, tu sais que ils ont appétant. Mais ça faut ça mambo bien, ça faut ça mambo bien, ça ba film bien, ça ba gaga bien, ou zo ba star bien, ou pe c'est lo no makam. Omoni, to lingi ko landa ba tout trop. Ye le roi sali benga ba fonda sala boy et a tie plante à blé, a zelanga lo kenana o mbe. Kanelo ya chocolat, ba sangisa na grise. Oh, kaso mais Sandra c'est Kate. Mais Sandra c'est kenga zakuna. Panga en direct de Chine kinga c'est triple N ma patronne, ya ibma mo no loba, ya elanga ba kabelo na uta Nigérienne parce ba ini edo bazala. Nga uta en direct de Nigeria parce ba ini edo bazala na ba tonto diki. Donc voilà. Maintenant pour ton frère Azo Finga en tout cas, Afingi est réalisateur moko maman no kamwe. Na kama makasi na tele émission wana j'espère que yaki tombaki toaki na tournage à Ada Ilunga que je sali na sepela na ngote na ba propagande na biso tu sais tu peux na respect to bangana to mikolo to ba lobby to comme ba parents et puis miso ba parents tout ko finga muto monique a sala abakisa en plus na vie na yo pourquoi ko finga et c'est bien te puis na benga ki na WhatsApp na benga ki na appel normal azaki en ligne azaki ni mona le kate na komela ki na WhatsApp na mona azaki en ligne te na benga e lelo fingi matuza le kwanga natanga kombo Ernest c'est mon frère natanga kombo Ernest Tumba le kwa matuza au fingi par rapport à quoi le kwanga na Ernest pour na matuza omoni tout ce qu'on ça l'hypocrisie tout ce qu'on ça le kwa biso de biso le kwanga des grands stars te to communauté atanga yo na comité atana nga di trône na komi kaka te nazo apprendre na nga kana kende na améliorer encore na ke musika omoni ko finga na onde kitana ngo batu yo mona da ba grand star avec une émission au finga fallait pour ba finga combien de fois donc on a répondu donc on a battu akende na Côte d'Ivoire a matanga nani ya Arafat alati ketch na ya bien bazu batché baba sekle ketch na o ketch za mabe est-ce que moni fallait pour pas na tenter de répondre pour le baba tout so pendeni siko biso pourquoi ko sala je ne pense pas que Baswani na matuza. Je ne pense pas. On va créer belle. Na bien mingi boyen donning to mona bangoti. Mingi boyen donning to mona bango de bayaki. Ne pas comment changer chemise, to mona pas changer chemise à comme na rose. Donc tu y a yaki na miss na. Et moi je parle non loba. Maman. Nana pour ça polémique. Nana pour ça polémique te. Te moninga
omoni nga so moto aleki afingi mokolo nalekaka nakozongisa nakorépondre na ndenge bien nalingaka te bafinga mokolo omoni mpe moto apesa o vi nga nakoleka te mpona na ignore V12 aa moninga na nga te nakoleka te mpona finga ye omoni nga na mepa V12 mais lelo nakoma na pire petit mosu ya Anse Luzolo vie nanga Anse Luzolo ke je sali ya bamike la duchesse baya po Firenze bameta pinga sœur nanga manda feza ba sœur nanga on atala bango na TV mais lelo akoma obengo pape so félicitations bozo jouer bien ezaka ke pona osa musala bien zate ke pona fingi mutu mo boy est-ce que félicitations na pona kenda ko chrétien Barcelone to na chrétien Prisca non eza pona musala nanga yo apesa nga ba félicitations tout ça la musala to tika ba bozo wa mwezanga mutu na makolo omoni to mi pesa respect lelo fingi matuza okomisi fâché peut-être pas osana fâché place moko omoni fâché c'est mon frère. Après si fâché kalombo mbote c'est mon frère nako linga te ba finga fâché nako linga te ba finga ada nako linga te ba finga fendi nako linga te ba chrétien raïs omoni nako linga te mutu mo leki na misako mo manquer belle vie na linga ngote wa leki mo chrétien Ursule Pechanga na linga ngote wa manquer Sila wa manquer ya Nicole na linga ngote omoni to bi pesa respect da réciproque tout ka ba connaître za mutu na makolo soki mutu apesa yo parapluie na tonga mbula faut pesa merci po soki apesa ko tonga ko pola ko bilama no ngebeba omoni to tika ba ozangi le rolo ba wana no bien ozangi le rolo na internet et puis mukolo sito na sola ne lobi na émission ayebi très bien na tournage na yebisa ki ke na sepe na émission te omoni tout tika so zangi loko yo sala kende tournage ovandi obule ama trop ovandi sima anga pena lo créer film na nga na mona baninga basala ba film na bango ebeta anga pena créer te mo lo mo boye na sa film na nga nga pour filmer na reproduire tika créer ta internet comme on pour Berkin créer na ta base te ko finga na olobi kitoko makasi ko finga na onde mami na nga te po mami na nga batu biso to kana biso na problème te maman aroza la bwalinga finga ne pe ki kalaka sa to telika microscope c'est toi ne matanga est to mo ba victime bakenda ochanga la page de la mama bazu jip na mukusta tournage ba cheni ngo princesse maman be beaucoup nezate na bite so balingene na katambe bongo tuna zona kanga onde na kanga onde ngoni na scotch yango to wazati mama makomike kuna ezate na bite so makona balingena chango na vimbi so na tonga na betango tonge vimba na bima so pendeni na bite so po balukela ngani na yebite na yebate mama en tout cas Ernest tu es mon frère je t'aime bien et puis na obenga opo na yebisa yo na fingi na ngayo te po bino bozamno banzambe émission te moi bazambe émission tout moi lekeni émission à lobby na yeso pendeni so sala nga émission moi je suis pas là mais yo quand même yo mona nde ya zo ya na nzunzi non bien batuna mosantu Martini na pese mbote wana copine na to sala na batuna mosantu au moins to sala base na ko kepe na pa Barça da solo na master na sa base na komo na boyebebe mais ezongi na pe mabe et ko yo baby sala pe makam na ngai ba fanatique ya Barcelone ba komo finga nga na wa ngai pe balinga Barça ba komo côté la pe Barcelone nga skona telengani omoni faut ça la bien kozala bien na mutu nyonso tu ezate ke le quoi na vendre pas Barcelone na komo komisa Barcelone ba tumsu na fingi bango non okomisa mutu pona la lepa na ye na liake pa na ye apesa nga 100 francs non toza famille mutu nyonso tu aza ndeko mu nyonso tu aza utile omoni totika ko finga totika na TV koloba n'importe quoi totika koloba n'importe quoi parce que YouTube na comprendre PTN ebite ba micro ngo pe opona mno pe batute te micro ya YouTube na moi epona ngo su batute mutakola la lamuki aloti ndo toma mabe na loti princesse afana c'est l'émission le roi ngama ato finga na répondre ote bo sona kani na ba fanatique na ba répondre yo na zana tane ro répondre ote nga tana ngeza ke nazo viser lobby nazo tala avenir nanga nazo tala naza mwasi fona sala foyer na osala ke lobby naza na famille fona bota bana na ngai na soigner éducation bana nga na tala bolingo nanga mobali nanga fona ta surveiller na surveiller na surveiller baton nanga tena okipe so pende atangi kamo nana ngayo kite ngayo ki na bisa mutite moko atangi ya comment nanga moko di trône mama ngala ko ngala ngati songi moko
Nabi de trône comment Non yo lela na pa masinga fingi. Na finga illustre na finga na mutute. Illustre na fingi mutute. Illustre na ngana moko di trône. Na ngana tunelo moko bon. Na Monique ndetse linga ya ba trône ngo mingi. O ya ba trône zanga moko. OK. Obi ke ya ba trône. Monde ba benga ya ba star. Nga ba benga nga mingi bongo. Ya ba star ya ba trône. Ya ba Barça omoni. Ya ba trône. Ah katalaka ya ba trône obi succès à la bien. Yo mo yeba ki succès à la bien. Obi sko na succès bo tango obala, o vai na ndaku esili donc. O pensa ko ça suni. Tenga esila te. Te momoni ya tu sais ndeti na yoba je sali René Makonde le honorable. René aloba atiki match. Mazui moi bana moi mike wa ba Finlande wa tambola pa basangisi bango à l'école de foot abandi pe bana bango nie pas comme coach na ndenge na ye un jour abando teka pe ba joueur ne parce que yo tango ebi na ndako ebi 9 mois chômage au bombi zemi tango ko bagisa ce qui peut 3 mois mutu so za ko mona ko 3 mois donc so bagisi na c'est 11 mois chômage va na ndako po bomba zemi mwana bima na mokili parce que kombo illustre ko ipo sala ko muteli mo mais est-ce que on pense à nini après wana ouais le quoi ngala ndena pensaka na ndimi te na sila ndenge na pensaka de faire quelque chose le quoi nga mamba na nga soutenir nga abalinga na ote mon copain a soutenir nga et te ko le bon tout le monde en français ya bongo est-ce que bandi kono bayebi to le bana lingala poto so la lisola lingala makangu na yo oh c'est dégueulasse te yo linga ka copain ya copain des films ça mama kolo makangu na ye illustre le quoi nga n'arrivera non que ça film professionnel na ko ça film nanga on les a katika ba projet nanga film nanga mamoni ba nani ba Jennifer moi sina sœur na biso Jennifer wa Nigérienne asala série na mo ile kaka nani na novelas eza série eza comment eza la par nino par ba saison ouais par ba saison j'aime na linga on a boulango un jour moni na tel film na mo boye na créer pe ba CD na ngate ba CD silem sunga na ozala moto na ozong c'est sous CD na sala film na nga na teka film na nga même na ba en ligne même na ba CD na teka film na nga na améliorer encore na côté encore ba cours ya anglais na sala film mon anglais ba cours belé quand des alaka attends qui espagnol to sala ranyo sto makambu mais ça va pas c'est bougamine en tout cas j'ai dit merci à Luison et Kophobie le guette en tout cas na katia Londres je te sali mon vieux ba viena biso ba kala ba viena biso ba tongo en tout cas je te sali et à toi Nathalie Babillard la sublime je te sali là où tu es en tout cas de gros bisous à toi Nassili Sanga Taylor la Metiola Metiola tu comprends carap Egoya écoute en tout cas à toi Diana Hacham ainsi que à Diana Dimonac Nzambe wolo Dimonac ya okoplibiye nga botuna nini Tendresse à cause, tendresse. Je te salue ma sœur en tout cas. Tendresse à cause, nanga mikolo, nga maramno sala. Soko tinga na nini ona bengio. Ona sala. Ya la mama ngaza mutu. Aroye banga pe la papa nazala koto. Mamie, je te dis quelque chose. Est-ce que aux ala peine fan mobo ba fan totanga ka 5 na bandenge pena ba yo so peine ba fan mobo 5 filles mobo ba so ba jouer pena bo o vandi kimia ba patope ba se pedi so pena jouer mo be o so ba jouer maman ba jouer ba jouer mais non tu sais quoi ezala ba fille belé woni ngande na bo so na bina ngake na tala ndenge ba to jouer so na bina tia na mi bakselo ba lo balanga nini opo ozala na site ne opo za patron na pesa ko 10 francs na longolier yo pe no tia te po ba lo balanga ko posa plateau nanga na ba pe ko kene taka place na ki mabi pendo mashako mamo o boko tsata visa comme vers nani mama kambo natie na Xil Pechanga le Black Lie en tout cas ma maman chérie et en tout cas na Bekame Irsil et Sili
ngana tangi 5 nanga siko yepe siko solo boba ndotanga te mais non et déranger nango mutu te et na batu on les déranger ata ngo plusieurs fois yo molobi kutolia no na banda la bango te nga kutu ba fingi feti nanga balobi oh princesse biloko moke fois de te belé eza problème te moi sinon cette fois ça cas propre bo bango balobi ke fois de te belé nana ngwa cha fois de tente babi oyo lala na fois de te nani na ba cancer to nini tuni babi o bomba teinture na fois de te oh eza problème te en tout cas bino même service ngamba beta biso te la zana ba se suka babi o ti ba Thomson na sika no vient loba ba o ti Thomson na siko ti malwa na mbongo o ti ba Thomson na bana o sali fête na ndaku poa nini na ndepe ba yebeli illustar des trônes fallait ba zo na Pullman loué lola ko sa botinga oh ah fena loué lola eza libala te fallait ba sandi na loué lola est-ce que batinde ba contribution na bango loka bato ba fingi fête na ngai otindi non ata 100 francs te ata 10 francs ko otindi non ngate mais tu es là pour commenter oza muto liboso yo commenter loka place à mal on ne fait pas ça dans un carton batina on na Lambert et ya te pas diesola batinda kite tu sais que congolais to linga na biso ka te o sel no loko to sel effort monter pour encourager actrice na o c'est qui sera yo o apesa ko sourire boko za problème na ndaku na bino yo na mobali no boko za ba compréhension botel ka film moi ya princesse apesi bino maman kimia donc on peut essayer à 100 fois te l'autre participer na l'autre na fête na mais tu es là pour insulter ozawana pona ko n'importe quoi en tout cas je vous aime bon nous va fingenga botana posa mbongo boyaki pe kolia mbongo ngote mais bozaka na posa mbongo na ebité bino bora na karasi kutu ya mbongo bolusenga ya kini boto tindela bino en tout cas na linga bino tellement trop même ba propos na bino en tout cas choqué na sepela na ngoti il faut rien louer Pullman libala ya prince des amunda Tony bako basala mabala basala ko mabala musula basala mabala musula lupango pour la réponse à complexité naza complexité parce na vandara ata na vanda ndako manzanda ba yo sela nga télé réalité wana ba mona na kino louer na kino louer ba chambre nga louer ba chambre te non c'est pas biso oh pour ni complexe makasi bongo na lupango na ko louer sur place pour ni ba gaspillage ya mbongo bongo ata ko bato batinga mbongo ba bayenga nga da batindela nga mbongo batindela nga da mbongo na sala émission ba singa ke louer que keni na supermarché na ndeni non ke supermarché sani on a souvent pour la maillot on a mis la vie vite na ba fort yo tina nga supermarché c'est un Jenny Bosange la patronne elle a pensé que louer chambre nga bi oh la patronne non sang pas biso faut pas c'est la ngulu na mena ba fort oyo ke supermarché ko luka J J et simbité bato nyonso bofinga nga na Instagram bofinga nga na page bo publier nga n'importe quoi ça problème té et ça problème té bo continuer ko finga nga mais botala nga er bo finga ngo bakisela ba vie bo bakisa kombo nga encore so côté na page la maman jour tena ni enterrement pe mama Ndondo ba publier ba artiste to yaki belé ba comédie belé mais comme ba princesse yaki ata na habité princesse ndé princesse Linette mangwaou Linette nani ya vie nani c'est qui m'a bien nani papa nani OK na poto Linette ngadiadia eh boza mabe Jenny Kazadi baza mabe no ebiso balingi ko critiquer bato princesse ngani ngana le belo mo ko Elizabeth bande ko na bino sabo Monique na lati lamba bien te yo zaki we potindela ngango otindela nonga te elo te mais tu es là pour critiquer eza problème te olo mutu nyosto lia mutoki na batala ngala banda kuna bangoti faut futanga aussi ça va parce que banani ba stress te pese ko ba stress si la musu kuta sepeka nga ba finga na chaussure na ba beza 15 €. Siko ngana o ya 5 ona mwa yoko ya 1 €. O ya 1 €. O kano o biloko yaki na mama. O ya 1 € po ba finga choko na ngana makolo. Mais non ni ko colonel longe ko kana ngo. Bon yo moniteur is aveugle. On l'a dit nettement waouh. Au moins la terre ya au moins la terre le quoi nga moi basinga bafinga nga princesse basinga be le quoi mboa et ça problème te ya ba te belé te na longoli te parce que na scène ngo 4 mois basinga kanga nga mako moni kana so teno montre la tango mingi montre mingi so na muta pembe et dessiner yo ça là et dessiner yo ata so che singa et dessiner so ko longola te le quoi nga na scène ngo 4 mois na longola te et kanga manga comme sanga le quoi pembe moi mabe na moni na bité eza mabe afona longola
natika nani nzoto nanga respirer zo mpepe ba bino ke bosa na choko eza problème te ba pesa ngako félicitation na mulunge na mboka kini mena chaka choko nange tosaka. Ah oui, bon on dit choko no. Bon boy on deni, no boy on dit baba lobi choko. Batala fa. C'est babi sans beauté oh. Ba mona grand terne nga mechola, na la grande na bijou ilunga, na pese mbote yeko so mono kasa kwa métis. Bakasa kwa papa biso kasa lokola ba a tricher maman kasa lokola papa kende ko tricher na métis. Po anini quand na la États-Unis a mundele suke lingama. Ya anita na biso anita ilunga la baronne maman paradis. Ah non, pembe ya dégâts. Au monde bakanga photo na osama maquillage bato baloba et quand ça va penser à kitoko ce qu'on a na kozwa choko mpwani na komine mango bimba nani na ba rue oh utika koloba ba n'importe quoi bongo toza basi bato moi respect da réciproque peut être respect nana tuna to ba finga nyoso bo mibali la famille mabe na siliki déjà ezate que c'est dans ça la théâtre to la famille mabete to la famille pauvreté to za famille pauvreté to luka vie donc so papa na ngaza millionnaire mbonga papa na ngaza yé nga fana luka vie nga venir abana nga omoni toza bazoba te toleka na ba de l'école malgré ton ba master T mais toleka na ba de l'école to ba diplômé oui et ça problème te oh et ça problème te moi je dis et ça princesse na sil oh nalinga ngo ça la nga miso poupée oh et ça la nga miso poupée moni moi si vous allez payer moko lokwanga père a parlé linganga maboy kitoko lingamo bisela sela langa sala nga bien nazala ka pal ten lo comme mona lettre pitongo pal oh nazala ya mo sensible mo sona bité mikono ngota père na miso lala na bois kisil omoni na bois kisil comme makambo ye nga sili nanga utama taila la mechola copine nga batindela nga ba princesse mifi balolita mulosi bon batinda ba jili mukulu cash mbongo la baronne Laurette Mopala la tigresse, wa master nanga. Wa bazala ma princesse, moi perika rose wana o tchango na ko. Na una perika vert citron. Kamingte. Boule o na biso boule o ba finga. Yebi combien de personnes ba cha mutu blé o. Na pesi bato ya boule o ba. Na pesi bato elengi. Combien de personnes ba cha mutu blé. Ko to ko sur vert princesse. Vert citron, vert ka pa matin. Citron lisusu. Ya so tchango benga nyonga to ya na caméra. Ngala miche to ka sima na benga ka to ya. Problème te. Vous en avez disponible. Le problème est que ok, yamba yamba. En tout cas, j'ai dit merci à Arnaud de Opéra ainsi qu'Arnaud de Ngouma, mon père spirituel. En tout cas, en tout cas, ngana bana ba mesana ngaka bongo bo mesana ngaka bo pesa ba crédit nga lufu ba bengela ngaka bongo ba crédit nga life. Je salue le full boss Bina Filé. Je salue Bina Filé, le full boss. Félicitations encore papa. En tout cas, toujours consommer kaka reculer devant. Merci beaucoup Nayo et merci beaucoup à Zanoti. Zano, en tout cas, merci Nabande Konanga. Bino, musala bosala eleki kitoko makasi princesse. Ngani na boye, so ina lembi na tike mission. Na tike papa mama sécurité. To kondu nani na poso bokana ba obalinga kuna ba obalinga kote. Ngapo na nganga no sisa na ngala j'ai dit merci à mamie de mamie Nomi Barcelone, moi ça pembe en tout cas. Merci pour na musala, merci en tout cas babi baba te la resiko et pesa à 10 francs. Parce que 10 francs des alobi na biso là j'ai dit merci beaucoup na yo. Merci à RK Muchanga, champion. Babi mwana faut battre la tata na et maman na ye. Merci beaucoup Nabino en tout cas pour la confiance. Merci à toi princesse Ilou star. Na pesa micro na so si so c'est la caméraman na biso ta caméra biso je te dis merci beaucoup à tous mes fanatiques bon on se qui na les bango en tout cas bolimbisanga il fait qu'on a répondre répondre à ma question, il y a Serre Nabiso Toninga. Et je dis merci beaucoup à ma copine Naomi Barça, la maman de Barque. Gros bisous. Gros bisous à RK Mouchanga, la Champions League. Gros bisous à toi. Merci à tout le soutenir pour l'anniversaire. Merci beaucoup à le boss RB Fondation, Roger Bando. Gros bisous. Et bisous encore comme ça. Papi le roi, carte limitée, Bilanga Héros. José Ndombele Chomen, premier ministre, Junior Mosoko, prêtre.
Gros bisous à toi, ma grande sœur chérie Zoé, mais on m'a brief Kumba, na Bandi, gros bisous à toi. Na Pefi, bisous Nanga, comme ça, on est là bon pour le cœur. On est là bon pour le cœur en direct. Bisous à toi, ma copine. Et na Pefi, bisous Nanga, comme ça. Après, c'est Mifi. Merci beaucoup à Julie Moukoulou, la baronne Kashimbongo. Merci beaucoup à toi et Thierry Moukendi. Thierry Moukendi, gros bisous à toi, mon vieux. Fabrice Moule, Sol Ganteka, bisous à toi, mon vieux. Et na Pefi, Motenanga. Na Romain Moukadi, mon vieux, gros bisous à toi. Na Pefi Mbote Lorette Mopala la tigresse, ma copine. Na Pefi Mbote Nangai, na Renate Kaniki, reine mère à Palais, Bafana, Bazuwa, puis ma copine, gros bisous à toi. Na Pefi bisous Nanga na Gardette Odia, ma copine, bisous à toi. Na Pefi bisous na Jenny Kazadi, bisous à toi. Bisous à Bijou Ilunga, ma grande sœur chérie. Bisous comme ça, Anita Ilunga, Maman Paradis, ma grande sœur de cœur. Bisous à toi. Et bisous comme ça, à Djogonanga, Amos Kabea, Bogar. Gros bisous à toi. Et na Pefi Mbote na Junior Bongo, Union Européenne. Gros bisous à toi. Bisous comme ça, Terry Mousikelo. Bisous. Et bisous à Christian Quinois. Bisous à Jonathan Kaembe, bisous à Joël Moulumba, petit frère Nangai Yakati. Bisous à Vanessa Moulumba, en direct de Dubaï, ma grande sœur chérie. Bisous comme ça, Naomi Ilunga, ma grande sœur, Naomi Ilunga, gros bisous à toi. Napesi bisous à Sarah Ilunga, ma grande sœur chérie. Nabosani Soubanen, ma copine, Nabosa Telme Belé, Nalinga Abino. Taylor la métro là, Nikinga sia triple one, ma privée, FBT Misalande. Bisous, maman Nassili Sanga. Nassili Sanga, mamie, merci beaucoup pour le soutien, merci. Et je dis encore merci à qui encore comme ça. José Brel, gros bisous à toi. Bisous à la caméraman, à bisous à Bogar, gros bisous à toi. Bisous comme ça, RK Mouchanga, papa de Barque. Bisous à Barcelone, Linga Libanga Mingi, bisous à Yozo, bisous à Yangwana.